kebele abato basalaka confusion wana omoni makambo ya chibao ya keshele kasaye mwasi kosala kindumba te eza baluba nyonso te na bito soboy bakam eza baluba nyonso te parce que awe même akabongo parce que même si vous allez dans les Kasaï il y a des Kasaïens sa femme se prostitue pas yebi et ils vivent parce que chez eux ça n'existe pas et le ouane c'est une loi votée celle de la cérémonie, il y a des sous-tribus qui ont souscrit à ça. Si vous n'avez pas souscrit, est-elle bien noté? Est-ce que vous comprenez? Mais bimaka généralement bongo. Ce qu'on y évite, chez les Kasaïs, il y a ce qu'on appelle Chizaka Bwanga. Bwanga la isikisi. Chizaka lingi koloba, kisi ya domination ya mobali. Ezana basi, basila kisi yohan. Chizaka Bwanga. Donc kisi ya domination ya mobali. C'est-à-dire que ce que moi, si na yo a salé le biloko wana, akubanda kusala kindumba tina mbeto na yo akuzo problème te akozo di même na papa na yo akuzo problème te pe ato ye okangiye okobengana yete parce que ça domine yo et quand on fait les chiza bolanda makambo comment je vais évoluer les chiza abwanga ça se fait comment une femme va voir le féticheur il dit salelanga chiza abwanga na lingina konza mobali nanga nyanya ataye ça dépend bako meme na rivière bako meme na forêt soki bakomi na rivière nganga zo ebisoke rivière yango neti ata na mai ya njili tikala sikoyo yo moko mai ezochola boye yo batelemisio awo tala na kati ya mai eloko nyonso ekobima na mai oyamba yango kobanga te yoka soki oyambi yango te obangi mobali akufi parce que so pesi déjà mobali il faut bakanga ye batie na bouteille bakanga esprit na ye po akoma akobanda kusukelelo na bilamba mobali kobanda olamba azosala ndaku shele kasaye tamso ye okanisa kesezi boyebi ba histoire entre shele kasaye o kasaye il y a des hommes que les femmes piétinent alors sikoyo otelemi wana nganga akei atiki yomo otalibu okomo ne crocodile azoye likolo amai yamba ye azoti yamba ye pa lero zo yamba ye kaka boy otali boye lo ote malamoko esilo dominer mobali lero zo zonga wana ezala Jano chérie zo bilamba chila mai merci madame je l'ai fait mobali akobanda osukulela mwasi ba soutien tina ba sous-vêtements pe il fait ça à ma famille ne paye ba fanji parce que bilo ko ni na ko le bana na ngai ngala ko sana tout comme oko mona lion de azoya lion ya lion afunguli mundo so yamba yeso yamba lion soki kaka okimi ou esquiver ton mari a cette crise à ouf et des femmes ont perdu les maris comme ça au moment andi ko na bino akufi a cette crise bozo bate ke mwasi akende ko sala chiza kabwanga azui courage ya oyamba te nde mwasi mobali akufi. Pourquoi il faut batinda nyama ya mabe nyama moko ya un animal féroce parce que l'homme c'est la domination. Toi tu veux dominer l'homme yambelo amakasi soko yambelo amakasi onyati siko yo pouvoir nyonso ya mobali. Ça c'est un. De deux, ceux qui n'a pas sous-tribu ou pas souscrivant kambo ya chibao parce qu'il y a des chibao ce n'est pas de la blague. C'est-à-dire que soko bali basia ba mibali ya ba tribu wana to atabu utani zele mwana mbali akapeli yombo tu ne peux pas manger ça to mobali mo rabelika welo kobo tu ne peux pas manger ça so tu fuka bela taba tu so to boa kapre sinon pas problème yi alors il peut arriver que yo mwasi alibala ya ba sous tribu ba souscrivant na chibao osaliki ndumba il arrive au salle kindomba bakango na mobali mususu mena oyeno na kabande ko na céléré na ko isemina iko mobali siko lobino j'aime ma femme oyebi bari para kango pe mbale ko lobino na tout cas je pardonne ma femme na lingi mwasi na ngabana na ngai bakotikala ko souffrir te ngana lingi mwasi na ngai boluka obongisa on fait on bazo bongisa comment bandeko mbote na bino boyoki à peu près makambo elekaka na Kasai epai ya baluba bandeko
nakoloba kamwa mingi awa concernant basi ya baluba. Votre tenga de tribaliste était peut-être votre état. Et ça message moko naza ko sala message ozotinda batuna NT contre basi baluba. Message ya batu po bazala prudent. Jésus-Christ a dit aux disciples, je vous envoie comme des brebis, pardon, au milieu de loups. Soyez prudents comme des serpents. Tant que Jésus-Christ a dit disciples, soyez prudents. Mais azolo banabango teke baina batu. Mais la prudence exige. Bandeko bato nyonso nga na yebi. Oyo yo nga na yebi. Babala base baluba. Ils ont tous des problèmes. Ba oyo nga na yebi bango nyonso o babala base baluba. Oyo nyonso nga na yebi, ils ont des problèmes. Base baluba bazana ba alliance na bango na ndenge na bango. Omoni likambo yo tato yo tikoloba. Antoanga na yebi yango te pour la première fois yo ka yango. Yango na sala na vidéo. Donc à part Chibao baza suna oyo suki jaka bwanga baza suna ba misusu. Yango na moni et en plus basi ya baluba à peu près 98%. Il paraîtrait qu'il va bota maga déjà na misala wana. Alors lokola mibali wana bayebi yango na moni bazoka mwasi na valeur te na baluba. Et puis soka bali moi ça na soumission moko vraiment exagéré par rapport à mabala mususu. Ndeko soko bali mwasi ya ndoki po boya ye soit vous allez yo kufa ou bien vous en ayez. Soko bali mwasi ya ndoki n'importe quelle tribu soko za ndoki lobo za litinga sinote akuchona sa bele. Samson a une force moko extraordinaire, force physique. Mais devant la force spirituelle, akoka kite. La sorcellerie est une puissance, est une force. Force wana est la force au sakanamote. Bandoki bazoko na zorba. Bible zorba la biso. Dans Matthieu 10:36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ndeko nangai, soko moni Jésus-Christ na 98, pardon, na 70 disciples, azwaka moi cité, ba critères ebele. Soki azwaki moi cité, makambo ebele. Na suki wana te. Jésus-Christ alingaki te mosali ya nzambe aza na mwasi. Yano zomona lelo basali ya nzambe nyonso na l'église bazana basi ya pembe, bazana basi ya boye. Conséquence ba délivrance et pas ya bana nzambe bazo souffrir et so simbate. Yano bomona patu bazo kindeki ba église ba mbula na mbula ba problème ko silaka te. Parce que ba somba ba obstacle bango moko. Mais nakolobelango peut-être après les 16 ou bien après les 18. Maman moko abenga abenga papa boninga bi bien. Ay papa salisa mwana nga. Naturellement kamoni abi papa tozona pasi. Mwana nga abala mwasi na so asirika ba même biso zawana alongoli bilamba tikeli burumbu.
mbala moko te mbala ebele tokozala wale msuna mibali tout ça soki yeka bango mbali papa babeli oswana azwi bilamba nyonso abwaki yango na bino pesanga telefone mwana yo napesanga telefone mwana ya so bakarata na bengi mobali abi oh oui mais biso zala biso bien na bengi mama na ye na mama na kosa travail te parce que moi na yo alobi bazana bango bien et moi je te dis moi na yo akotikala koboya mwana mwasi wana te mwasi ya ndoki po boya ye eza blague te. Alors Satan aza zoba te apesa ki ndoki mingi na basi parce que soki mwasi aza na ndoki aza na droit bebisa bato ebele mbala moko l'essentiel Satan abongisa ye bote na ye bakobenga ye aza na pasi ya koluka mbongo ya hotel te bato bazobenge mutu bakomema ye aki abebisi bango mwasi ye mutu azoka charge akotika na bana même akomi koko ye mutu akipaka toujours na bana donc aza na bavantage ebele ya kobebisa bana ya kobebisa mibali ya kobebisa boye donc Satan aganyaka mingi pa ya basi ke soki apesi ndoki na mobali yo mobali nani awa olinga yo amemona otela peso bon donc yo amonaka basi même ya bandoki oyo ebele bazaki na mboka na biso leo baza awa na pesi bino exemple ya liboso avant toloba makambo mosusu na kopesa so ba exemple na badi ti ba 8-9 ya mibale voilà nayebi ndeko moko omoni lukola miso mibali complexe la mingi na basi ya pembe mibali balingi mingi basi ya pembe ke basi ya mwindo na ndeko mo en France ndeko congolais aina basi ya pembe masa kitoko nde bino bolobaka nde bino bomonaka na miso ya bino mais na ndako na kimi ala gite mwasi lokuta ya kosakana te nyonso kobetaka ye kosalaka ye boye akokende pa bastation osala bagarde ye azongi na tuni moninga na mwasi noze koni abinanga aza moluba ndeko eza basigne oyo koyeba ke oyo toza na ye aza boye deja mwasi nyonso na monoko na ye lokuta ezalaka mwasi oyo azanga lokuta na yebite so baza boni sur 100 bakozala miso 5 soki Jésus azoki mwasi te na makambo ya Nzambe baparametre ebele Jésus na makambo ya Nzambe azwa mwasi te oyo bozomona baprofetese ebele baza kobima awa prophétesse ya Jésus Christ alaka te Jésus atraitant na baprofetese te Jésus ayebaka mwasi aza nani ya on a Paul alobaki mwasi l'église akoko prêcher te et puis il faut akanga monoko pour moi c'est ça bandenge na ye alors ndeko ona tsuka na basombaki lupango basombaki ndako babando vivre na mwasi mais kimi elaka te ndeko epai ndoki azali ezala mobali ezala mwasi soki osambelaka na ndenge ya solo okoremarke ke non awa kama iloko ele bona ndanga nde nazoloba ami wana akomi na niveau ba divorcer bateka ndako mwasi alobi ekoteka mate mobali abi o ngambo to investir bambongo na ebele na ndako abi ekoteka mate bandeko bazaki so na kimia te suka nango mobali hospitalisé akufi mobali tango akufi mwasi asalaki 6 mois te ateki ndako yango eza ye moko akozwa mobali moko boya moluba oyo azalaki na ye kaka ndenge wana lokola ye atekaki ndako azwi mobali ya moluba ake na ye bandeko nanga tribalisme oyo eza na baluba eza na mibali eza mpe na basi donc soki obali mwasi ya moluba faut salaka très attention nazobano ataki mosali na Nzambe parce que so akutani baluba oza te
avant makambo Tshisekedi bima na balube belé baza ko se confier pananga parce que belé na mibali pena sana batu ona zotanga wa batu basoka basa baluba ngai na mona batu te oyo abali muluba oze kolo mususu bozana kimia kindoki na kindumba mibali wana kindoki na kindumba nazokenda tokomi na voilà mobali moko awa a divorcaki ana poto tango a divorcé ake Kinshasa bandeko na Kinshasa ezana ba groupe moko baluba o bazokutaka bamboka bazokutaka so wapi bazoluka vi na Kinshasa quartier nyonso so mobali awuti poto aye bango baza okura mobali oyo atikali na 2 ou bien 3 jours ya kozonga Kinshasa ya kozonga na Paris na France awa amona kaka groupe abasi mo bazo ya soki 3 metango afandi amoni eti mwasi moko akoti na nzoto tango akoti na nzoto amona basi yango bango misato ya pembe ba upese mbote nazana ngomemba 30 ya nazana ngomemba 30 tango apese mbote aseki or tango ya mona yake mwasi akoti na kati ya nzoto na ye akoti kuna avandi envoûtement mwasi auti ko divorcer awa motif pas divorcer ki awa ezeki à peu près pareil mais moi si de azaki na poto awa ya ndoki azaki muluba te ndeko foko ye bango eloko moko soki ovivai na mwasi ya ndoki il faut ça très attention sinon te oyo kozwa mibale ye pa kozala muta misala okoko tika ye ozwi ya misatu ye pa kozala muta misala pona monde ya ténèbre équipe pola te pona osekaka yo tango yo bana ba o ye pe ondoki babi yo za aventurier oza mutu na lukuta Satan c'est comme ça mais yo zo bande vérité basi ya ndumba basi ya kindoki oze nanda ko posa na kindumba eza problème te soki yo na kindoki te po ya sala kindumba eza problème te parce que na monde ya ténèbre eza na mobali na ye musukuna donc yo oze le côté c'est pour ça bandeko il faut vraiment que ça très attention pour na kozwa mwasi oyo boko kova na ye ele bandeko leka suka na yango eloni elekaki azaki na ndako na ye ateki yango na kini apesi ye mbongo pa ya mwasi mpona commerce mwasi suka atikaki na zemi asili ba makambo na ye mwasi akoti ti aye na France afandi mwasi ayi na zemi aye baboti siko bana mibali so bakomi 3 mukolo muso akozwa mwasi na musala kokuta mwasi yango bazoko embrasser ye ya mikitele ta mona musika bazoko embrasser ye fait de compte mwasi yango ake na beau-frère ya mobali c'est-à-dire petite sœur ya mobali na ye ake na mwasi na ye et comme erioso bitumba ba pesi mwasi apesi ba malali ebele bakabwana yeba ke tsoki yo ke na kini okozwa mwasi mundu baboye na ye bozala te ndenge nazo baboye ebano yelanga ebele o ba se confia pananga lelo yo mwasi abebisa ba mususu bana mususu et c'est grave yepe kuna oyo aliboso basomba ndako na poto pona koteka ngo eteka bakate alo bandeko na eko mobali muso aki livreur akina Kisasa mikolo kozunga ekoki
Moi, c'est mon avant de quitter, moi, c'est mon gars, c'est mbote. Tant un peu, c'est mbote à seki. À Sandia qui n'a bengi, oh, boni, oh, bien, mais fanda tout son abisso, la femme, le sol là. A baby, bataquer la mise au envoûtement. Abandi comme mon année, ça ne va pas. Bon, azongi, tant azongi. Ndeko, bon, remarquez que ce ça ma kamuna ba visa ba comme belé pour na moi sur andoki, ma comme simba ka balamoko. Mais ce ça là, oh ya moi ça andoki te, pour simba ça devient problème. Moi ça rubi na iba na potote, le gars to ça ma kamuna nga ça fait famille na yote. Moi ça ngate ba sa famille. Moi ça liki mobile na mayele. Moi si aliki modele na mayele. Abeng si moi si ayawa. Suga nango mundi borobi oh mais ndeni yo soko ke ba voyage na yo cousin na yo ayaka toujours awala la kawa suka nango ayo kanga maso na muluba na mobali mwasi akei alubi na ye okomona oyeba ngate mokomona mobali wana babotola ye permis de conduire à salarien akoma na vie moko ya terrible chômeur. Alors, bandeko, la plupart on a yebi, oh baluba, la plupart on a yebi, bazo kufa. Musu somo na zui cancer, musu na yebi moi c'est salakate, asala neka kindumba, mubali. Azobu de la cancer. Et ce baye si yo kondimate parce que ça sous envoûtement. Et ok rapide. Bandeko. Ndeko so abenga. Yam Congo. Alobi, pasteur, non, comprenez? Tolali, surtout lali, elle m'a ba 5h, 6h, non, moi, c'est on dirait que c'est l'amour na mobali. Na tuni, comme on a un balai, bon, mais na mon comment balai belé. Bon, on dit qu'on a un ballon, moi, c'est un connu, moi, c'est un moulouba. Nalobi, pourquoi lingi ebi bagana mnonanga? Luka pasteur mususu ayibisa yo. Mususu abenga azana mboko yo na kostanga te. Mwasi alaki na muluba. Muluba wana atiki mwasi wana pana kindoki. Ndeko wana ko bala mwasi wana boba baboti mwana autiste. Ndeko la mikolo nyo so bunda na bandoki ya famille wana. Bamusu bazana Angola, bamusu bazana wapi tout ça. Ndeko la so bananga bi pasteur Nzame mutasalaki na kota la famille yo na bando bunda na bandoki yo pona délivrer mwasi yo yanga. Ngabo za zoba. Nzame alo kotso pa bandoki bali po yo bunda mikolo so bandoki. Asana kimete mikolo nyo so bituma ya butu mwaete. Abi pasteur mais presque faimo mazana kindoki sauf mwasi na mtu anangote. Na sekiye nzoka mwasi ne pas na misala. Alors, ils sont hypocrites, têtus, menteuses, ingrates, rancunières, ne demandent pas pardon. Cherchent toujours à avoir raison, ne pardonnent pas. Ils aiment dominer. En cas de problème au foyer, ils quittent la chambre pour aller dormir dans une autre chambre ou bien la chambre à bana. Akoyeb so mingi ba ndoto lo kuta. Biloko soza mo samulu bolo remarquer ngo. OK so musikate. Ayeb so ndoto lo kuta bande kunanga yi ba ka osalanga boye o bango de boye non parce que yé mo pesa na sorcellerie. Ndenge yo za wana yeba yango kendeko ozalaka victime ya séduction na ya envoûtement.
tango na mutu na yo ozaka na yango. Nazala baka ebele tango zuye sika nazwaki mama moko ya mongala mama na ba problème na tuni yokinaki sasa abi oui mais problème tango to soli mais problème ndenge oh papa mobile nanga to boti bana bakumi mikolo akideki na Kinshasa tango akomi kuna azwi mwasi ya muluba e banda ya na mwasi ya muluba wana e bebele biso to divorce mobile ali me baba mwasi ya muluba akotika tika boza mibale de bango tu bazo ko balaka basi baluba wana bato bazala sorcellerie na bande ko ya bango ndinga osakana te. Alors Dieu ne détruit pas les sorciers du coup. Il leur donne le temps à se repentir. Mais s'ils refusent, alors Dieu les termine. Si Dieu est à bout de sa patience, c'est fini. Psaume 59, 11 à 14. Bible Bible, elles sont des cannibales. Michaux 3, 2, 4. C'est-à-dire, ils sont des cannibales, c'est-à-dire des mangeurs de la chair humaine. Michaux 3, 2 à 4. Bandeko. Sambelaka. Sambelaka. Moi, c'est pour ça, Moulouba, aïbsi mbaye na ye, pasteur ya solo yeyo, benga ye. Ndeko, monde botala comme sur la télévision, ce qui moi, si alobi na yo, kende pas pasteur wana solo, kende. Parce que ayebi batuna bango o bazana liso awa, est spirituel. Tango amone ngo pa nanga tazona na mataya nanga abi kende obika, effectivement tango yo biki. Bandeko na solo kana ndeko moko na papa li sumu ya grave nga na sali na vie eza ko bala mwasi ya muluba na tuni pona nini abi papa onaza ko vivre te presque liboto na bombe bandoki na bandoki oh kuna zana maji oh kuna zana boye oh kuna zana boye abi na tuni oya yonde mtazangi ndoki yanga nde mtazangi ndoki te envoûtement oya yo zana ndoki te pourquoi bino bozo mona Tshilombo tangu na 2018 ba pesi ye pouvoir ya kopesa bakangi bakamu nyonso ba assemblée bakamu tuana est-ce que bino so mona muluba bimi alobike Tshilombo a gagné te bon ça va bien gagner na basina mbali baza mutu moko langage moko yambala oyo tricherie za makasi bazo continuer okanga bato mais banani ba sepeli kuna baluba basina mbali et ba musu batrele bulumbu basi musu batrele bulumbu nazala biloko batindeli nga ona kola kisate moi si atrele bulumbu azo sola nzoto ba mama na masanga pona Tshilombo mama mususu mkolo azubila mani salongoli abani kotambo na ozo na sorcellerie. Donc, ce qui est kota na famille wana. Olobi ke mwasi oya yo azana kindoki te, mais tant on na famille na ye, tant on bande ko na ye, oka bango tout, parce que sorcellerie. Ah mais c'est grave. C'est grave. Donc, bino mutubo totuna nga l'air nyonso. Et belé ba ibarate baluba baza banani. Mais banda Tshilombo azu pouvoir en 2018. Batu belé va comprendre ce que Mulu bazana. Et ça n'a pas ça baluba belé ba bomi mabala, batiki mibala na poto bake. Banda bakenda baki ba mibali te. Na zana ba téléphone coup de téléphone mibali. Banda Tshilombo azwa pouvoir. Bakenda. Et eloko mosusu ingratitude.
akoki ko reconnaître yo te. Naza na sœur moko abombaka famille Tshisekedi des années belé. Atie bango awa na France na ndako na ye. Na ndako aye na mobali na ye. Tango kaka Tshilombo azwi pouvoir. Banda bakenda. Ti lelo ata coup de téléphone. Même ko benga ye pour opesa mbote. Do bandeko na pekisi bino te ko bala basi wana. Mais ça na prudence. Soit faut pas cimetière, soit faut pas cancer, soit faut pas bomio miso. Surtout ko boma miso le ko pamba. Na sana ba ko combien sur 7. Papa na kina mwasi munduba, libuso na kina mwasi nanga ya boye, après ko zoyer, sikoyo miso tout ça. Na ba ko sur 7. Yozo luka muto abomi ozo luka muto abomi miso. Ozo luka musika. Mais ozo luka musika pourquoi? Donc bandeko na pekisi binote mais na lobika kande faut que la prudent. Prudence ezelo moko ya kosaka nango te. Tango na moni tato yo ndenge apesi alakisi bato makamba ngando na kindoki ere nyami na kasayi ngamo na musala nzambe me e surprendre nga po mbarali bosona yo kayango na yebi ke kuna sorceleur za pema makasi ya na RDC bato bazana yango de tibalu bato ko bazate na RDC. Donc eza pour nous regarder prudent. Nzambe apambola bino. Voilà. Merci beaucoup bandeko. Nzambe apambola bino. Tokutani nde mbala sima. Merci, au revoir.